Alors, batata wama bandeko na kolobela bino na kimokuse à propos ya accord ya Kingakati. Accord eza nini? Eza lokola boyokani. Hein? Batumi bale misato groupe ya batumoko boye bafandi quelque part pour que bayokana à propos ya problème moko boye boyokani wana nde babengaka na français accord. Ils sont tombés d'accord. Ainsi, son nous sommes congolais, tobi politique ya mboka na biso malamu. Joseph Kabila na ba master na e o tozalai kobenga tan wana la Kabili. Ba prouva ki biso ke ba patriote te. Ba escroc miibi. Ba ki na Congo non pas pour aider le peuple congolais mais pour se servir. Ba lo baka na français que c'est la fin qui justifie le moyen. Soko bandi biloko pas de problème. Tokozela yo total ndenge okosila. Okosili samusala na yo. C'est là où nous allons te décrire que oza mwana mboka o patriote ou bien o patriote te. Mais les kabilistes va prouver que biso nyonso ba congolais que ba patriote te. Ba miibi. Bazale ko sala misala mabe pendant beaucoup d'années. Alors, ba surtout kaki na dernière minute que oh Constitution lobby il faut que tokende. 2016. Bino nyoso boyebi ba résista ki non tokende te. Ba utiliser ba stratégie na bo ya magu ya mafia, ma stratégie na bango ya mafia. Na mutu nini Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a joué un grand rôle pour que la mafia ya Kabila ait fanda en 2016. Ba pesa yango 2 ans de plus. Na togolais moko papa moko botozala ko benga Dem Kojo. C'était là. Début ya mafia Kabila alingaki akendete. Ba pesa qui est 2 ans. Dans 2 ans, il fallait que Kabila se corrige. A préparé sortie naïe. Mais malheureusement, Kabila nous a prouvé en 2018 que ala qui prêt à kokendete. Souci na ezala ki kaka kotikala na pouvoir la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, azala ki sous pression. Ba pression azala ki belé pression na Congo. Ba marche ba Congolais balinga ki Kabila lisusu te na Kabili. Non 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 bokende. Pression à liboso. Pression à mibale, pression kouta libanda. Pression ozala ki kouta libanda. Ojo numbe explica ki na vidéo na ya sika. Que pression wana balinga ki ba diviser Congo, ezala lokola Libye, de poussa kibiso, to fanda, to ti en place accord. Raison John Numbeza, raison Lukuta. Ezala ki pression abatu nyonso. Kabila zala ki ko boma na kati ya Congo, ko bousculer biloko, aboya ki ko kende. Donc il voulait donc atikala mokonzi ya Congo libela. Comme je l'ai dit, na Katia Congo, na libanda Congo, bazale ko bousculer Kabila. Pression wana, nde salaki, que au lieu, Kabila a organisé le biso élection à Malabo. Lokola mutomtema bien, un bon président. Atika la biso Congo aba koko na biso na maboko na biso moko. Kabila nous a montré que mutomtema mabe, na ba kabiliste. Au lieu batika la nakati ya constitution, ba utaki na constitution ba kendeke libanda constitution, c'est pourquoi ba créer qui accord na bango. Maintenant, toko discuter de midi à 14h. Accord c'est pour que sauver Congo. Ce qu'accord ezala qui tende le Congo ba envahir yango ba mindele. Accord eza bien, accord eza malamu, accord eza malamu te, accord eza mabe. Non, ba discussion eza lukuta. Mais maintenant, ceux qui ont tangi accord yango moko, et à la Bible. Moutouata mon côté na mokili, à côté expliquer Bible malamute. Moutouata lite. Bible s'explique kaka yango moko.
C'est pour cela que Nzambe permettra que bato ebele, bakoma, balivre ebele, oyo tobenga ka Bible. C'est-à-dire, ceux qui bien te version à Matthieu, tant que nous Deutéronome, c'est à l'obelango. Ceux qui version à Jean, Apocalypse, est compliqué. Tant que nous Genèse, à l'obelakiango. Tant que nous apôtre Paul, na ba lettre aux Éphésiens, tout ça, à l'obelakiango. C'est pour nous aider. Bible et s'explica yango moko. C'est question seulement à koyeba ba écriture, na ba référence. Na accord. Oyo. Nga na koki expliquer yango malamu te. Mais na koki kotanga yango pour que bino moko boyoka ma oyo accord yango moko elobi. C'est-à-dire ata soki corne nanga bimi. Ata soki lokola John Numbi abimaki balobaki toyoka kibango mena tokoyeba ndenge nini ke John Numbi aaki master lukuta ou bien alobaki vérité corne nanga sorti na ya sika bien ya suka dernièrement mawe corne nanga alobaki ezalaki vérité be aaki lukuta tokoyeba ndenge nini il faut toti accord. Banso koloba non eza accord ya lukuta. Batobele bazala ko yebisa ngai na ba groupe WhatsApp. Eza accord ya lukuta wana tika lukuta na yo accord a vrai exister. Nazala ko yebisa bango. Soki okanisi ke oyo copie version na ana ngo et accord ya lukuta, c'est-à-dire accord a vrai eza quelque part. Pourquoi boza kopesa biso accord version ya version malamu te? Baga koloba. Biso to na lukuta na biso entre guillemets. Quand même toza na pièce à conviction. Tozo tali sabino ke accord ali. Yo se yo bimi na Facebook, na WhatsApp, TikTok, YouTube, partout. Pour que bisa biso ke version o esa version lukuta. Problème te. Y'a la biso version. Ya malamu. Une version ya vrai. Personne n'est venu avec la version. Il y a vrai, baka koloba. Mais à entendre Corneille Nanga parler, bah point, Mikeo a mentionné, et Talisa Kingai, que eza accord oyo. Titre Corneille Nanga pesa qui na intervention na e. Eza titre oyo. Accord pour Alobaki accord pour la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Ce n'est pas la même chose. Accord pour la stabilité et la paix au Congo. De par le titre, il y a ressemblance dans un corner dans Alobaki. Alobaki ni, ba signataire, il a mentionné comme le président Misato. Président Al-Sisi à Égypte, président Uhuru Kenyatta, azalaki président Kenya Nairobi, Tangoana, président Lesotho, na président Cyril Ramaphosa, président Afrique du Sud. Ça montre que quelque part les indices à mi balé, titre indice à Liboso, indice à mi balé, ba témoin présidentiel. Textuellement c'est que Corneille Nangaa dit, bah comment on a bango en accord oui. Indice à Misato. Na ba généraux. Après ça, il y a des généraux en athée. Mais ce que tu as bien, les 5 mousquetaires ici, Baba généraux, Delphin Kayimbi, Célestin Balamounsense, John Numbi, Amissi Kumba, Amissi Tango Fort, je pense. Hein? Jean-Claude Yav Mouyette. Au moins. À partir de 3 indices, tu as la certitude que accord au Corneille Nangazale Kolobela l'interview na France 24 et à bord. C'est pourquoi na kotangela bino accord. Avant na tanga, tozalaki na discussion mokoboye, okoyoka ba version mibale. Il y a raison. Je ne dis pas le contenu total de l'accord. Raison oyo et pour ça qui bango ba créer le biso accord oyo. John Numbiauta qui abimaki pour gagner sa biso que raison oyo sala qui que tout est accord en place. C'est parce que la force étrangère
bato mosusu na basalon quelque part dans le monde bazalaki comploter pona attaquer Congo diviser yango lokola Libye nde epesaki biso mayele to fanda to sauver Congo ainsi to créelaki bino bor oyo selon John Numbi. Corneille Nanga ye tango abimaki alobaki nini non accord oyo cause na yo but na ezalaki pour se partager le pouvoir. Au moins sorti à John Numbi na sorti à Corneille Nanga bazalaki ba master na kingakati na butu wana, c'est-à-dire baebi ba raison. Mais comment batumi bale bako bima ba pesa biso ba raison mi bale o sala kike bati la biso ko accord à kingakati en place. Corneille Nanga du moins lui a été honnête. Ba master oyo balingai kokendete, balingai ki batikala na pouvoir. Congo ezamboka batata na bango moko na ba mama na bango moko, c'est-à-dire kokendezala ki pasi. Balingai ki batikala na cercle ya pouvoir. Point barre. Corneille Nanga lobi, il balingai ki ba partager pouvoir. Kabila lingai kokendete. Ya lela pouvoir danger. Tolo bakana bandal. John Numbi n'a pas raison. Alors, bazale koyoka kobanga attaque wana bazale ko pressentir que la force étrangère lingaki attaquer Congo. Et là lingaki sauver Congo, ezalaki accord oyo. Mais na to tanga accord, raison en français, na ko tanga la bino, na ko interpréter. Pour que vous comprendre, ma oyo accord yango moko elobi. Accord pour la stabilité et la paix au Congo. C'est-à-dire, Boyokani, maintenant les Romains et les Grecs vont s'empoigner. Et ça, accord, et ça, Boyokani, pour que Congo, ezala na musukusuku te, mais ezala na kimia. Hein? Boyokani, pour que musukusuku ekota na Congo te, mais toti kala na kimia. Des raisons na bango titre. Entre les sous-signés, M. Félix Sekedi, Chilombo, autorité morale ya cash, mutu aliboso ba pesa ki kombo na ye na ba titre na a Félix Sekedi. C'est-à-dire, batu mibale normalement, nde bazalaki ba acteur majeur. Bakolo film na butu wana na kingakati bien que batewe bazalaki pembe na bango mais ba acteur principaux Rambo na commando ba aki mibale akoro lobaki que master liboso aza Félix Tshisekedi autorité morale ya cap pour le changement cash master mibale Joseph Kabila Kabange autorité morale ya FCC Front commun pour le Congo. Bafandaki, accord et continue en français, il a été convenu et arrêté ce qui suit. Bafandaki na bayokanaki makambo oyo ekolanda. Pour une passation de pouvoir civilisé, une alternance durable et pour la stabilité et la paix en République démocratique du Congo. Parce que balingaki ba pesa batu mususu pouvoir. Na ndenge ya lopoto, ndenge ki villageois te. Omone ba villageois na jungle, soki baza na zamba kuna, eza lokola, ba lion, eza ka kobeta na règlement, loi ezalaka na zamba te. Mais bango bazalaki ko balingaki ba ressembler te na bato ya zamba. Balingaki basala yango lokola bato ya bandal, bato ya poto. C'est-à-dire ba fandi calme, basala makambo moko normal. Propre pour que tout tika pouvoir tout pesa bato mususu des raisons to fandela ki awa afin de créer nini alternance durable alternance eza nini olie ndambo hein otikeli muninga na yo yepe ali ndambo parce que pays eza tata na yo moko te na nini raison mususu pour que tozala na stabilité
pour que Congo ait bougé na biloko la guerre, bato baza ko la pouvoir, non. Pour que tous ala na kimia. Nani ni mususu et la paix en République démocratique du Congo pour que bitumba ezalate. De ba raison ça la kiki to fanda ki awa. Na bato oyo basinya ki accord oyo bandimaki. Na ba pesi biso phrase mo gelobi le sous-signé de premier part accepte les conditions suivantes. Ah. Le sous-signé de premier part accepte les conditions suivantes. Nana signaki en première position à Liboso, Félix Tshisekedi. Deuxième position, Kabila. C'est-à-dire, Moto a signé qui na première position. Andima qui ba condition oyo to pesa qui yé. Puisqu'avant qu'on signe, il fallait batanga, ba yoka, accord et loba kinini, ezala koloba nini, avant qu'on signe. Parce que bato ba signer kabiloko ba comprenate. C'est ça normal. C'est-à-dire, le la Félix Tshisekedi ndima qui ko signer na Kabila. C'est-à-dire, bango mibale, ba yokaki. Batanga ki yango, comprena yango balobi ah bien nako signé maintenant to tanga raison article à liboso na kati ya article à liboso de to komona raison oyo etinda ki voilà ba master wana ba fanda ba créer biso accord oyo est-ce que zala ki ba force étrangère selon John Numbi ba linga ki ba attaquer Congo ou bien zala ki seulement pour que ba se partager pouvoir. Totang. Article 1. Immunité totale pour le clan Kabila. Famille, c'est-à-dire Kabila, famille et dignitaire de son régime. Raison oyo tindaki ba master ba fanda ba créer bisakor oyo. Bazala ki koluka immunité. C'est-à-dire nana zala koluka immunité Joseph Kabila. Na famille nae, c'est-à-dire moi c'est Olive Lembe. Na famille ba mama si fazo we janete consort. Après ça na ba master ba sala kina Kabila. Ba notable, ba bengi bango ba dignitaire. C'est-à-dire ba haut placé na régime ya Kabila. Des raisons. Oui, c'est ça là que il fallait bafanda, ba créer accord. Ba lingaki, o master kondima ko signer na bango, a accordé bango, a pesa bango immunité. Immunité eza nini? Immunité eza situation moko boye, eza lokola ba funiki yo elamba moko boye. Pour que ba protéger yo, l'État akobanda kolanda yo lisusu te. Justice, police, armée, okozala protéger, eza lokola bouclier, et lamba moko boye ba protéger kabato. C'est pourquoi ba lobaka ba sénateur na mokili mobimba, na ba député, bazalaka na immunité. Pourquoi l'État pesa ka bango immunité ce qui bazo sala musala? C'est pour que bazala na esprit akobanga te koloba ba vérité oyo zo le kanamboka. Ce qui bazala na immunité te akomona vérité. Master moko azo iba, master azo boma, akoloba te akobanga ke bakobomanga bako ou bien bakotianga na prison. C'est pour cela ba tiaka ba disposition en place. Député nyonso en fonction. Sénateur nyonso en fonction. Na batu mususu ba pesa ka bango immunité pour que ba sala musala na bango na esprit ya malamu ba banga eloko ata moko te. Bo comprendre pourquoi ba Kabila bope na ba master na e Kabila famille na e na ba master na e ba haut dignitaire avant ya kotike la Félix Tshisekedi présidence balinga qui a rassuré bango que akopesa bango immunité akofunika donc à couvrir na lingala c'est quoi encore hein
Et ça, à couvrir bango na lamba moko bo imaginaire en politique balobaka militaire pour que balanda bango te. Eh, ça qui mutazo lela. Boti anga lamba master. Bo funika ngai. C'est-à-dire, il y a quelque chose. Mais balinga ke ba funika bango, ba pesa bango militaire pour que ba sala ba intouchable. Pourquoi? C'est-à-dire, et là comment que ça la kinasima? Est-ce que nga egla na ko inventer yango ou bien yo ko inventer yango? Non. Accord yango moko lobby, bazala ki koluka immunité pourquoi? Bango moko va expliquer. La introduction à bango article 1. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis. Tolingi te justice Congo et landabiso pour ba crime auto commettra qui makamba mabe auto salaki. Pour comprendre raison à la base de la création accord. Et à aujourd'hui nous avons qui kolobate que complot de l'étranger. Quelque part nanga raison. Parce que quand on exerce le pouvoir, ce que le pouvoir n'a aussi l'immunité ici. Vous allez réclamer un autre. Pourquoi? Parce que balinga qui va te le pouvoir quelque part. Ba crime zanini. Toko mituna. Accord yango moko lobby. Crime de sang. Tozo kosenga yo Félix. Mokolo kozala vieux boss à Congo président. Pesa biso militaire, c'est-à-dire bossana makamba mabe auto salaki. Ba crime. Bango moko ba lobby. Ba crime eza nini? Crime de sang. Mabe ya makila etangaki. Crime économique. Crime ya nzimbu, ya mbongo. Na ba crime belé moyen ba pesa biso ba crime wana yate. Tellement ya belé. Mais ce que ba master bango moko ba lobby que raison to fandela ki awa. Article 1. Il faut au pesa biso immunité. Au protéger biso, au couvrir biso na lamba ya l'état pour que balandela biso te parce que tout ça là qui m'a belé to bomaki makile tangaki na mbongo to ibaki. Qu'est-ce que j'ai inventé? Nini natia ki na kati ya accord oyo existait te. Mabe nanga eza wapi? Nulle part. Je ne fais que faire parler l'accord. Nazako lobisa en accord yango moko. Deuxième point. Article 2. Concertation entre les deux chefs. Boyokani. Il faut ezala entre ba boss mibale wana, ba chef mibale. C'est-à-dire, Tshisekedi na Kabila. Concertation entre les deux chefs. Tshisekedi na Kabila. Avant quoi? Toute mise en place, notamment dans les services de sécurité. C'est-à-dire, avant au accorder Moussala, au pesa Moussala, au pesa grade, on dima ko engagé batumsusu na ba service de sécurité, c'est-à-dire na mampinga na biso armée, na police, na service de renseignement, autobengaga ANR na Congo. Ko engagé batute donc na système ya yo moko. Non, jamais. Il faut offanda na Kabila boyo kana nani akozala général, nani akozala colonel, nani akozala transféré, nani tokotia libanda masano, tout ça. Je reprends na mampinga armée, police, na service de renseignement ANR, na magistrature, système na biso à justice, oh ba juge, oh ba magistrat, oh ba procureur, oh je ne sais quoi. Tu sais que ko toucher biloko wana te yo moko. Avant ça là, eloko nyonso benga Joseph Kabila bo fanda, bo décider ensemble. Après magistrature, entreprise publique, la société à l'État, de babenga entreprise publique, c'est un peuple.
lokola ba Jekamine ba SNCC bino nyonso boyebi ba on a partout o bino boyeba que société oyo est privé te à l'état, c'est-à-dire directeur de société wana na staff nae Tshisekedi il fallait attoucher Angote yemoko avant de faire quoi que ce soit. Il faut que benga Joseph Kabila yaka kuna na Onatra, kuna na SNCC, kuna na Jekamine na lingina sala boy. Il fallait ba mastami balé ba fanda pour que ba prendre ba décision ensemble, ba décider ensemble. Et puis territorial zanini, donc ba koti na ba province makambo na bino ba gouverneur, ba vice-gouverneur, ba administrateur du territoire, ba je ne sais quoi là-bas, ba bourgmestre, maire de la ville, tout ça, makambo zole kana ba ville na bino tout ça. Ko fanda yo mo côté Tshisekedi, ko décider makambo ana yo mo côté. Il faut yemei China Rambo afanda yo pe ofanda pour que bota la situation, nomination, éradication, bilo ba nso boko linga ko sala. Faites-le ensemble, le gars là-bas, bah ma passa, jumeau. Hein? Vous comprenez? Deux présidents pour une même chaise. Troisième article. Soutien lors de la présidentielle de 2023 pour la famille politique de Tshisekedi de la candidature FCC, famille politique de Kabila. Yango Oyo. Soutien. Tout ça en 2023. Bah comment Yango Kala? C'est-à-dire quoi, Master, mon amai, tu sais que. Sans que mon 2023, ayez. Banda déjà qu'on s'est préparé pour que tu la bise au bord. Hein? Et là, on tu la bise. Yo, il faut descendre. Maintenant, il faut supporter. Yo, na famille politique na yo. FCC, tango wana ezalaki FCC na nani na cash. Au supporter FCC à Kabila. C'est-à-dire, au tikela yemei borna ye. Moto yemei à Kolinga. Atia na pouvoir. Yo Félix, il faut supporter histoire wana. Attention ki yemei yemo kwa lingia zonga. Yo Tshisekedi, ko discuter te kolobo na lingia récupérer ango. Alors, vous comprenez, Nini, c'est pour cela que Makambo est bandit. Akoro ba signa ki nan kuku. Ezala ki bormo kwa secret. Pourquoi les lobes azo bima bango moko? Oh, tout le bagana français, le gola ba crabe. Le gola ba nyao na butu. Accord. Ah. Pourquoi kagalelo? Tango nyonso bana Congo bazala kolela. Tozo souffrir. Bossala qui boye, tout le monde disait non, accord réalité. Accord réalité. Bakabilisa le bag non, accord réalité. Après une année, 2 ans, tango ba mona ki ke Tshisekedi a linga qui a s'émancipé, hein, a créé liberté. Azale ki koba ko dépendre na Kabila. Lisusu azale non. De tango wana après 2 ans Tshisekedi, babimisa ki accord oyo. Bato Kabila. Bafuita ki yango. Ezalaki lokola signal. Ba ebisa bato de parce que bozo loba. Oh, pouvoir na biso yo. To gagnaki. Et ya peuple. Fatia peuple ensemble. Non. Biso nde to pesa ki. Kiti wana. C'est pour cela bato peut perdre. Bango mogonde ba fera ki fuite. Accord oyo. Alors. Bafandaki, kimia. Les losa qui bazo bima. Au moins, ba John Mbiba bimi, Cornet Danga bimi. Parce que baza ba concepteur. Bato ba. Donc, bazala ki na butuana na kingakati. Tant bazala ko sala complot. Oh, ça complot contre la République. Les Cornet Nanga étaient là. C'est pour cela au moins Cornet Nanga bimi. Accord existant. Accord existé. John Mbiba pe aloba qui existait. To pesa qui est tokoboto la e.
aza monstre na biso biso ndo tocréa ye tokodétruire ye. Corneille Nangaa alobi aya na lukuta Tshisekedi akendeki na ONU alobaki accord existe te. Nanga naza koyebisa mokili mobimba ki accord eyali. Alors vous comprenez, c'est un peu ça. Makambo eza ebele na année oyo, pourquoi eza année ya élection. Basignaki yango na Kinshasa entre parenthèses Kingakati le 8 janvier 2019. Ce que vous avez un souvenir à malamu, c'est-à-dire quoi? Cerveau à malamu, des périodes wana bakatela kibiso, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit à lingala, bakata ki internet. Ce que vous avez en mémoire, bakata ki internet, signal radio, na signal télévision. Pour que bate kabiso na molili. Toye bate loko moko te, mboka na biso, bakobo moko boye bafandi, bakidnape Congo, mobimba, 100 millions de personnes. Bakamati constitution na biso, élection na biso, salama kendengo toye baki biso nyonso, ezala kaka fayulu, ce que to tiki internet, moyen to dribbler bango ezala difficile, kata eloko wana mwana mai, bakata kiango. Ils ont fait leur histoire. Maintenant, les témoins bazalaki na Kingakati ba akebele. Mais bao basangajaki pour que ba kombo na bango ezala na accord. D'abord, ba acteurs principaux Félix Tshisekedi a signé awa côté Joseph Kabila. Après ba témoins il y a ba pays étrangers en Mboka Afrique. Tozana numéro 1, Uhuru Kenyatta, président de Kenya, Nairobi. Numéro 2, Al-Sisi, président d'Égypte. Numéro 3, Cyril Ramaphosa, président d'Afrique du Sud. Pendant 21 jours, tango batika kibiso na molili, ba avion zalaki koya. Kosala ba va et vient koya na Congo. Bo s'imaginer, mboka na biso moko. Bambendre moko boye ba escroc moko boye ba fandi na coin. Bazo décider à venir na biso à notre place. Hein? Peut-être bozanga ki imagination ba congolais. Mais qu'est-ce qui va prouver que Congo ana eza Congo na biso? Ba privé biso choix na biso. Liberté d'expression. Donc c'est-à-dire makambo eza grave. Na mboka wana. Après le président d'Afrique, tozalaki na ba témoin mususu ba 5. Bagi ba militaire ba généraux Kabila. Number 1, Delphin Kaimbi. Boyebi bilonyonso akufaki. Sous régime Tshisekedi. Number 2, Célestin Mbala. Je suppose à Zambala Moussense. Général. Tshisekedi atindaki na retraite si je ne me trompe pas. Numéro 3, Master Zawan, John Numbi, acteur principal. Oya Bimaki pour que Alobake va créer un monstre wana eza bango, bazana pouvoir à détruire. Numéro 4, Amisi Kumba. Selon soupçon nanga, Amisi Kumba oyo aza Amisi Tango Fort. Parce que Tango Fort a parmi les généraux complices à Joseph Kabila. Basala bambeba et belé konana est. Ba complot et belé ko fragiliser l'armée à Congo, ba trafic ya or, ba coltan, bazana basi na Rwanda, bazana ba bien na Rwanda, na Uganda, Amisi Kumba. Numéro 3, Jean-Claude Yave, Mouyette. N'a bien malamouté, mais il n'y a pas général, il y a Joseph Kabila. Tant que Basile Saki va bord na Bango. Maintenant, après 21 jours, bazonge c'est là qui bise sur Internet, signal radio, un signal télévision, tout le monde a qui passation de pouvoir civilisé, alternance. Tout le monde a qui bise nyonso. Mais et non comment on a zalé comme ça va congolais. Nzambe alobaka, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nzambe aba congolais aloba ki jour wana.
bokanisa mertiras. Sen wana eleka ki wana na midi. Zambé alobaki. Na midi. Baza koyiba peuple na midi. Ba master oyo. Baosala makambo moko ya lukuta na midi. Ba force de ténèbres. Bazosala yango peuple congolais na midi. Nganzambe nako talisa bino signe moko boy. Comme dans la Bible. Les actions étaient accompagnées des signes. Vous avez vu le signe là-bas. Les forces du mal. Donc, il y avait charge électrique moko négative. Hein? Ceux qui avaient des yeux pour regarder et voir, ont vu ça. Batebele, vous allez connaître. Et là, quand on a soi-disant pasteur, accompagné qui injustice wana, escroquerie wana, au nom de Jésus. Le lot, bangonyo se bazolel. C'est pourquoi on dit, vous pouvez tromper, vous trompez vous-même, mais vous ne trompez pas quand vous embêtez. Et là, quand vous êtes caché, vous êtes dans kukukuna, dans molili, bakoye bate, jour moko boye, ekobim, les jours oyo. Alors, je pense que na s'expliquer un peu la lingala nanga la sango des problèmes accord de Kingakati. Ce qui boye ba kiango te yango yo problème na biso eza raison. Partage à pouvoir et anakati. Côté que la yemei pouvoir en 2023 et article à Souka 3. Mais raison de intéressé Congolais normal. Il faut s'intéresser à la raison. Et loko esalaka batuba salaka biloko moko boye eza raison. Ce qui raison ça raison malamu. Et loko ekozala malamu. Ce qui raison ça raison mabe. C'est-à-dire naki loko na bango eza loko mabe. Raison ba pesa ki humilité. Bazale kosenga protection. Polimbisi na protection moko boye. Pona nini? Bango moko balobi tobomaki, makile tangaki, na toibaki mbongo à l'État. Tshisekedi. Protéger biso. Je m'arrête par ici. Maintenant, ce que tu lingi to tirer conclusion. Na ce que tu la situation politique au moment où on a Congo. Attends ce que vous allez comprendre le jeu des dames T. Maintenant vous comprendre ango. Tshisekedi a dribblé Bamiibi. Bamiibi donc se faire dribbler par Tshisekedi. C'est pourquoi on dit Bamiibi bazo bima maintenant. Bazo tana molili borna biso. Élection vous arrêtez, toko bunda. C'est-à-dire bamasta on a balingi pouvoir. Balingi peuple congolais. Problème na bango et à bonheur na binoté. Attends ce qui va falsifier l'élection, va violer la constitution, va regretter. Va na courage à Kobima, le Congo est donc propriété privée à Batatana Bango. Donc, na mouton Joseph Kabila, je ne sais pas, master il faut toi étudier à l'université. Esprit nini à Satan, koleka ba esprit nyos, na mobuta sala ngote. Ozonga. Boka tatana yo. Parce que quand le Congo est bien privé na bango. Alors bato lo lenge wana ko supporter bango, c'est-à-dire bozo supporter malheur na binomoko. Combat toza na yango awa c'est parce que ba viola ki bango nyonso constitution à Congo. Nde on azala ki ko yebisa John Numbi na ba vidéo na nga français na Swahili. So kazala ki vrai général 4 étoiles. Vrai homme d'état. Na butu wana ya Kingakati le 8 janvier 2019, il fallait approuver Bisso. Alingaki approuver Bisso qui général naé bien formé dans une bonne école. Qu'on servir peuple congolais. Na ba bien na bango. Qu'on servir mboka. Ba intérêt supérieur à la nation. Qu'on servir ba touté.
qu'on servir intérêt supérieur à la nation. C'est-à-dire quoi? Qu'on servir constitution. Accord et comment mis la constitution T. Et ça crime. John Numbi en tant que général, jour wana, nuit wana, butu wana, kingakati, le 8 janvier 2019, il fallait salanini, atali sabango qui général nae, atali sabango qui patriote nae, na lingi mboka, nazo sauver ba intérêt supérieur à la nation. Il fallait abima, arrêter Borwana. Vous avez trafiqué mboka nabiso, hein, bino ba criminel. Il fallait beta bango coup. Atia bango na boloko. Joseph Kabila na boloko, Félix Tshisekedi na boloko. Normalement. Ce que ça est vrai général. Mais ce que vous l'avez discours na français, je ne sais pas comment Mastaona, hein, ils se frappé poitrine que na sala qui ma oyo, donc il fallait na sala, na lutter pour que na convaincre ba militaire, ba homme en uniforme, na ba civil et belé, pour que Tshisekedi Bandi Mayo, général, rôle naye, est-ce que Ezali, selon Mibeko armée, qu'on encourageait na qu'on soutenir violation de la constitution ou bien qu'on protégeait la constitution? C'est pour cela que nous avons commis tout, qui général a John Numbea wapi. Ah, général type wana. Comprenez pourquoi va te belé, va se douter, va se le non, ah, général T. Ah, général T, à Tangana, école sérieuse T, qui général. Botala na Mali, Burkina Faso, Guinée Conakry, Souka na Niger. Ba vrai militaire. Ce que ba moni ba politicien va zo ko trafiquer mboka na bango. Va zo télé. Stop. Botala ebele. À part ouais, Niger. D'un général. Bango se basa petit ba capitaine. Trop jeune. John Mbesa Mokolo. C'est-à-dire quoi petit militaire wana lokola Burkina Faso ba Ibrahim wana. Hein? Ce que botali kuna na Mali. Ba jeune. Ça dit ba leki John Numbi na mayele. John Numbi il fallait atikala. C'est pour ça moi ngai le jour wana na mona ki John Numbi na yoka qui discours na e, je me suis dit c'est triste. À s'enfoncer maintenant terriblement dans l'erreur. Andimi à la face du monde qu'il est parmi les violeurs de la constitution au Congo, encourageant qui baïba peuple congolais. Et ça punissable. Il y a kanisa kike ko bimana e wana ezabu yanke. Bisonde te pesa kio, bisonde te créer un monstre, au comment on a non. C'est-à-dire, il y a un secret qui sous-souté à participer à la violation flagrante de la constitution au Congo. Attention qu'il Tshisekedi Félix a raté un bon président qui viendra. Parce que le Congo doit être guéri. Kobosana mabe abatuana te. Congo za kende musika te, eza kende bipai te, je ne sais pas, na lingala bolobaka, lingala malamu. Congo za kende nulle part. Vous savez pourquoi? Justice zalakate. Congo est quoi kakaka na maboka babandi. Gangster A, allié atikeli gangster B. Gangster B asilisi atikeli gangster C. Gangster C asilisi. D'abord. Botala depuis la mort de Lumumba, il n'y a jamais eu de vraie justice au Congo. Ba gangster bango moko bazako s'organiser pour que pouvoir etikalana maboka ba gangster na mindele balingi système wana. Parce que ce que justice zongi na Congo, mindele belé to interpeller bango. Ba belge, ba français, la mort de Lumumba, sécession du Katanga, biloko belé. Vous avez imposé Mobutu maréchal dictateur. Aïe Bambongo, plus de 5 milliards de dollars américains. Vous allez que Mobutu allait compter parmi les 5 multimilliardaires du monde. Mobutu Seko Fakal. Même pas $1. Yambongo aba Congolais, Zaïrois, au Mobutu était dans la banque à Mindele. Même pas $1 les homonana, je vais dire. Batikali Nambongo.
batikali na bongo bambongo wana ya Mobutu seke bazongisa yango na Congo nyongo ya Congo ekosila. Comprenez? De crise en crise. Lokola ba Congolais politiciens ba kabazoba. Baso kanisa ke soki ba bimi na ba télévision boye. Donc to komona ke ba danser ba ninja. Ba zoba ça buzoba. C'est pourquoi j'ai dit zone il fallait se taire. Il fallait kangambanga na ye. Sortir na ye. Et ça défaut moko monumental na carrière na bo militaire. Et ça lokola ozo bima le bando ko bisa batu ngana zoba na militaire à Lukuta na encourager la violation de la constitution, dans la salle à l'encontre de la constitution, au lieu de sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation. Deux messages naé, mais yamoko, ayoka quitté, ayaba quitté. C'est la honte. Beaucoup de mes amis, bande konanga, baninga nanga, pays étranger, balanda qui ont zalagi na France, le pire. Namboka nabino, hein, Mac, namboka nabino wana, besoin de politicien. Mais généralement, on a zalagi soba. Pourquoi ça qui sorti moko raté boye? Eh bien sabino makambo moko ezangi mutuna makolo, j'ai dit c'est comme ça les Congolais. Tout ça les politiciens bazangi cerveau. Moi j'ai dit John il fallait se taire pour sa dignité. Il s'est exposé. Ça montre clairement que Bangonde va encourager qui système à Kabila et violer la constitution. Et Tshisekedi ayebi. C'est pourquoi j'ai dit kokanisa te que Tshisekedi azoba. Problème est na bakabiliste. Bazalaki ko sous-estimer Félix Tshisekedi. Bazalaki ko kanisa na baza continuer à kanisa que master wana ambendre. Azoba. Tokosala biloko zo tolingi. C'est pourquoi na bisaki bino il faut botanga ba livre les 33 stratégies de guerre. Il y a Robert Greene les 10 stratégies de manipulation. Il y a Noah Chomsky, na Mususu, la stratégie du chaos. De Kabila à Salelaki. Avant, na kende, na kotika Congo na chaos. Parce que ce qui chaos est tikali, ba institution qui fonctionnait te, ba ko landela bisote, ba ko rechercher bisote, ba ko juger bisote, ba ko condamner bisote, to kotika la na ba milliards auto sito ibi, spécialement na côté à Katanga. Donc, Kabila tikela qui bombe, grenade, dynamite, moko boye, quelque part, suspendu na Congo. Ce que vous touchez ngai, des ordres. Et puis, bah, na mbongo ba masterand. Au lieu ba mbongo na bango et servir Congo. Ce que yo qui ba discours na bango. C'est-à-dire quoi? Bah, après, yako banda bitumba. C'est-à-dire, ba mbongo wana ba amassé. Oh, ba amassa, c'est-à-dire, na système na bango à 18 ans qui mouibi. De ango baza sûr que va financer ba milice, va financer ba mercenaires pour que va attaquer Félix Tshisekedi. C'est clair. Tomi Tuna maintenant, est-ce que ça mboka privé ya tata ya Kabila, ya maman Joseph Kabila, pour qu'elle réclame Congo sans même avoir honte? Azo yoka sonité. Selon quelle loi dans la constitution du Congo, selon quelle loi, à ta loi, il y a Bonzambé, où il lobby que Kabila a un droit légal, indiscutable, à côté que la Congolais Congo te. C'est-à-dire, il fallait kaka azonga, ce qui azongité, à faire trembler ciel na terre. Qui a dit ça? Hein? Kabila le Kabiliste. Congo za batata na binote. Peut-être c'est par ignorance que les Congolais belé, bazo kanisa ke Tshisekedi ayebi mawazo salate, non. Tshisekedi ama LP. Ata soki balingi ba accusé, soki ba ami bali. On a créé bitumba, ba kende ko accuser Félix Tshisekedi na justice à Congo. Ou bien la justice à l'Union africaine. Ou bien la justice à Mokili, ONU, qui Tshisekedi a violé l'accord. Ba juge, ba koya. Première action, ba juge kozala, bo pesa biso ba buku na bino. Hein, tolobaka na solo mutu bate bitabu ya sheria yenu. Bo pesa biso ba livre ya loi pays na bino to tanga to mona esika wapi Tshisekedi a violé. Et constitution et lobby makambo mususu
Ba master on a bakende ki libanda ya constitution. Tshisekedi ayebi très bien que action na bango kozala illégal. Mais le pôle a la présidence, a la position de force, il y a qu'on lâche bango. Parce que comme na bango, Félix a protecteur na bango. To bomaki, to ibaki mbongo à l'État, mwana mai, couvrir biso na immunité. C'est-à-dire, avenir na bango, bomoyi na bango, et ça na maboko à Félix Tshisekedi. Attention que vous avez la master na ba, oh master na azoba, azoba te. Ce qui va pousser dans le dernier retranchement de la stratégie de guerre. Il n'y a pas qu'à lâcher bango. Na so qui a fongoli le boko na a lâché ba corde wana. Ba kon ba sikasa ba kwango. Ba kokweya. Ba kokweya moko e ba kobanda ko chercher bango. Ils seront recherchés. Des partis à jeu, où les Congolais et Belé, baza ko s'imaginer te. Et ce n'est pas un jeu constitutionnel. Bako même c'est que toi. Et nous comment te? Baza na ba texte légal ou bien ba texte légaux te. Oyo ko condamner Tshisekedi. Et ça les sons. Mafia et tikali kaka mafia et si la kaka na système a mafia ça na livre te. Et ça loi est jungle. Que le plus fort l'emporte. Or, vous allez dans ma casse que les Kamuninga nae a gagné combat. Ba texte est à té. Ce que bon moi nous a bimi kabiliste a otanga constitution a zoba a muibi. Question ko tuna kabiliste wana iza. Pourquoi bino bakabiliste bobimaki na constitution bokendeki libanda constitution boyeba kite que constitution ça allait exister. Pourquoi bino moko nde ba violateur la constitution liboso? Attention qui Tshisekedi a violé, Tshisekedi a violé parce que bino nde bo tiaki Félix Tshisekedi na état ya non constitution. Bon boko juger Tshisekedi, il n'y a pas une loi au pays pour juger Tshisekedi. Et athée. Des chances, il y a Félix Tshisekedi. Et je suis sûr que conseiller na bazo souffler tika bango kaka na broussoir. Na yebisa ki bino na français, même moi à la place de Tshisekedi. Je n'allais pas remettre le pouvoir à Kabila nani. Kongo za tata na ye, ya mama na ye. Oyibi biloko na ndako abatu. Okutinga na zole kalibanda, opesinga koli na funguli kaka boye 50 millions de dollars américains. Na fanda yo okay, je ne sais pas kuna 5 heures de temps na kozonga petit na mona ki bien ozole kana ma campagne muyibi moko boye abimi na bare petit bakomona biso kangala biso boro fanda kuna bakei quelque part yo fungule kaka une heure de temps bazongi te otali vraiment osala ni do yo ko fanda kaka wana Ozela bamibi wana non nakende nango un voleur volé muyibi alela 4 soki mtu mususu ayeko iba oboni banane baza olela koleka ba congolais nyonso ba congolais te dans des autres eza miyibi botala ba séquence ya vie master alela ka kolela ba victime nyonso muyibi soki oyibiye doy na ye elekaka doy ya ba victime ba congolais toza ba victime. C'est ça le problème. Donc, la pesa qui bino ka moi imagination ya loi. Ba Congolais ba ye ba ka loi te. C'est pourquoi on a apprécié ka ba Tanzanien. Ba Tanzanien ba ka maele ya politique na biloko à l'état, ya loi, prison, accusation koleka ba Congolais. Est-ce que possible fande na ba Tanzanien? Tanzanien comment na ki azam bendre même il y a un tribunal au Kokamwa. Ataza Mouyibi a se défendre moko en citant les articles de la loi. Bokotanga yango bomoni ka na raison. Ba tribunal est belé. Raison et a raison té.
et à cerveau. C'est pourquoi l'avocat est belé, baganyaka baka. Attention que sali makambo mabe. So que ça un avocat malamu, astucieux, à quoi faire libérer yo. C'est comme ça que la loi travaille. C'est comme ça avec les kabylistes. Aucune loi na Congo est le but que président en fonction ce qui a lingi mandat na e comme na suka akotika constitution akokende na ferme na e akofanda akofaire signer bato accord moko boye pour que ba arrêter ye te na ba master na e te batika bango ata soki ba bomaki ba tangisaki makila ba ibaki mbongo à l'état na basalaki bambeba ebele tika bango. Et puis ceux qui ont bapé présidence, il faut au banda ko gérer mboka wana na bango. Bon on a pu voter moko ba président mibale ou bien ba roi mibale existait. Constitution Congo prévoir disposition en été. C'est parce que Congo est en mboka ya bato ba ebiloate. Constitution Congo est lobby en droit moko te. Que toko pesa pouvoir na nkuku, na molili, na ferme, na biso. Et puis au ça 5 ans, après 5 ans, au zonge la biso ba criminel, pouvoir, pour que tu continues ba job na biso, misala na biso ya mabe. C'est écrit où? Nulle part. C'est pourquoi moi j'ai dit, Tshisekedi azo bate ayebi. Azo la bango. Va se plaindre. Qu'on se plaindre à Kabila. Na ba John Numbi. Na Master Abima qui est en dernière position. Corne Nanga. Eza lokola. Ba bazoba. C'est-à-dire, baza ko s'exposer na miso a mokili ke bisonde ba miibi. To trika ki élection ba Congolais. To viola ki constitution. To fanda ki na ferme a Kabila. To pesa ki. C'est pourquoi dans l'oba ki ba master ba bazoba. Il fallait ba tika. Donc, ba tika koloba. Ba fanda nye. Sortir na bango, c'est parce que Congo est en boka ya ba master moko donc peuple congolais est préparé politiquement. Dans un bon pays, tokota la bango, oh. Ba master baso ko s'accuser bango moko. Baso ko mi funda devant la communauté internationale et la loi congolaise. Et ce système y a tel prix qu'il croyait prendre. Bazouami na motambo oyo batia ki peuple congolais na Félix Tshisekedi. Bakanisa kike bakoza Félix Tshisekedi na motambo wana mais ya zui bango. Maintenant zozela bango. C'est écrit où? OK, bolinge bo juger ngana na zongisa la bino pouvoir, pas de problème. Bon peut sanga constitution au Congo. C'est fini. C'est fini. Abou oh. Je m'arrête par ici. Des combats aux salles. Combat ya cerveau. Intellectuel et cerveau. C'est pourquoi tous encourager les jeunes Congolais. Kokanisa tena esprit à Bamastawana. Et ça, esprit corrompu. Les politiciens congolais est belé ba esprit satanique corrompu. Combien pourquoi bazo lingate ba Congolais va se libérer na système na bango a kokanisa. Lokola nga gré de colonie na libre. Parce que nga na mitiaka na place ya ngai moko. Nga pe na koki ko za président Congo. Premier ministre, gouverneur, président ta Katanga soki tokate Katanga. Na awate pour que na chante gloire à Kabila, Katumbi non. Non. Ba master lokola ngai. C'est l'expérience na nga na sala ka ba vidéo. Na ebi ba point faible na bango na ba point fort. Quelque part, na ebi ke na leki Katumbi. Na raisonnement. Ce que nous avons dit, conseil à Katumbi, conseil à Kala, comme ça la boété. Politique, c'est le jeu d'échecs, jeu de dames. Donc, aux autres, comment est-ce qu'on appelle? Ba pièce na yo, ou bien ba. Ah. Bon, ba bouchon na yo. Aux autres déplacer ba bouchon na yo. Mais il faut la musique. Hein? Organisation nazo pesa okolianga non.
en fin de compte nako beta yo bombe moko boye de période tozanango bakanisa keke Tshisekedi azoba akozwa ba million wana akofanda na coin akobanda kozela bango bakolo Congo ya Kabila na Kabili maintenant batali master Amaela. C'est pourquoi je vous dis bino nyonso bo kanisa ke ba Kabila ba John Numbi bakosala loko moko te. Aucune disposition constitutionnelle et prévoir violation de la constitution dans le système na bango wana o basala kina kinga kati. Point barre. Je sais que ayebi bien. De en français encore le marché de dupes. Ils ont la copie à bazoba. Pour Fandi, yo kanisi ke nazo dribbler ye pas kanisi ke nazo dribbler yo. Ce que batali Tshisekedi, c'est l'ombo bazale otala Tshisekedi, tant que bazale ko signer, de baloba en français le marché de dupes. Tshisekedi fan nazo signer alobi bazale ya ko fanda bisika na biso kona na limité mama Martha zo sala biso ti bobengi ngaya na ko zongi sala bino après 5 ans mutanyamba mavi mwe bashenji miyibi. Ok, na ko zongi sala bino na ko zongi sa Kabila e peso sa azotala master azoba alela pouvoir a signer to encercler ye to banda ko gérer pays biso mi balea et puis après 5 ans tout le monde insulté, tout le monde enseignant. La réalité est là sur le terrain. Et Babima qui période nini non pas donc tango nyonso bana Congo bazala kolela. Tozala kolela biso nyonso IDPS zo sala boye biloko nyonso za ko sala bien té par les gens de l'IDPS il y a ça parce que ko fanda kemia c'est-à-dire kolela bana Congo souffrance bana Congo ba oyo ba créer monstre wana etali bangote bazoni biazala ko bata Kabila sina rambo na calme na université de Kara bokufa ta kunate bazala ko zela tango 2023 décembre ya na coin Bornabi auto récupéré ango de on qui va John mi va bimaki a corner nanga bimaki le pouvoir pour le pouvoir malheur au peuple congolais ba konate est-ce que baba politicien baba homme d'état non va mibi batolenge boy ko supporter bango te tous en jungle que le meilleur l'emporte. Oakozala na makasi ako gagner oakozala na makasi te. Des situations tozango na Congo. Parce que l'accusation wana est prévue par la loi à Congo T. Qui va accuser qui? Parce que makambo na bango basala ki ango libanda constitution. De oyo balobaka na monoko ya lopoto soki botangi ba livre belé. Ces imbéciles qui nous gouvernent. Bambendre, bazoba oyo, ba gérer biso. Omoni, conclusion, conséquence, boke yana loi te. Et alors la film à western. Bato ba fandi na ba carabine kaka. Le plus fort, hey, come, go, give me. Si tu ne donnes pas, ka. Les situations congolaises à l'ango. Sur ce, au revoir. Merci ici. On a commencé à faire effort pour que na kata lecture ya akora kinga kati ba point essentiel. Na kotinde la baninga ngao o boloba kalingala parce que bolobaki règle expliquer que malamu na français na swahili sala la biso kama résumé na lingala ndio na salaki. Zamba pambula bino.